Bozo landa biso partout à travers le monde. Ba papa, ba maman, bilenge. Bino obo sepelaka mingi na chaîne na bino GN Fondement Télévision. Où il y a sa bino ba information malam concernant l'église, concernant la RDC et concernant Mabota. Makambo Bele. Ezali ko se passer na kati mboka na biso. Alors biso to mi pesa devoir ya ko informer bino. Mais lelo tozo solo la na mosala nzambe munene oyo ayebani awa na mboka na biso Congo na district ya Changu pe surtout awa na commune Njili ye ezali pasteur Clotaire Massivi. Papa moko bien, papa moko motema malamu to lingaka ye mingi. Mais lelo tozo beta mwa muke masolo ya ministère na ye. To beta mwa muke masolo ya église bipai wapi oyo ye azali ko kamba. Alors toko kende pena musika te toko yoka ye. Toyoka nini oyo ayeli biso na kati na église la main de Dieu. Soulignez bien église la main de Dieu. Alors merci beaucoup na ndeko Albi Bayunga wazali na sima ya bilili pona kopesa bino ba image kitoko o bozali kolanda au cours de cette émission o tozali kolobela makambo ya concernant église ya Nzambe. Alors sans plus tarder, nazo kende déjà koyamba invité na ngai ou ezali bongo papa Clotaire Massivi bipai wapi nazo pesa mbote mingi papa Clotaire Massivi. Mbote papa journaliste. Santé église makamunyo ezali bien. En tout cas santé na église on a kolba mkuse Yesu na Yesu. Yesu na Yesu kaka. Donc ngolu na ngolu Yesu na Yesu makamunyo ezali bien. En tout cas makamunyo na la main de Dieu kitoko na kitoko. Alors papa Clotaire Massivi émission oyo ezotalema partout dans le monde entier. Rien que la vérité, rien que bonzambe ningo uti koloba Yesu na Yesu na bike place Yesu azali au centre mabako ezalakate mabe ezalakate. Est-ce que ozo rassurer bana nzambe que vérité yango nde koloba na émission na biso? En tout cas mwana nzambe alobaka vérité na moni sika mote Jezabuka lokuta. Sika mote Jezabuka. Jezabuka lokuta te sekepe pasteur Massive ko buka lokuta ta mko mokoti. Merci beaucoup. Tozobeta les solo ya église la main de Dieu. Église la main de Dieu d'abord ezwami wapi pe message ya église la main de Dieu ezali nini papa Clotaire Massive. Merci papa journaliste. La main de Dieu ezwami nanu awa na commune de Njili. C'est l'avenue Kivuka numéro 18 quartier 4 référence nabiso ezali couloir à Zénith. Tango koti na couloir Zénith otunika école Mavuzi. Tango tuni école Mavuzi nde sika wana vima ba olakisa yo vima Kivuka 18 sika wapi loboko ya Nzambe vandi wana. Sika wapi oye komi déjà danger loboko ya Nzambe vandi wana. Ya ngwano pesi église comme la main de Dieu. Oui parce que pesi kombo to Nzambe nda pesi. Nzambe n'inspira kingai que loboko na ye mutu epambola kabiso. Donc tango zali mwana ya Nzambe esinge loboko ya Nzambe zali kolona po pambwama. Alors message siko ya église la main de Dieu ezali. Bon message ya la main de Dieu eza pona ko kangola monde entier. Tu na message na biso parce que loboko ya Nzambe eza kaka na église la main de Dieu te. Kasi ce que tonga o esalami pona monde entier na bato bazana ba problème quelque soit problème mokile lembani kasi Nzambe o nga nazo bondela Nzambe la main de Dieu alembana keloko moko te yango église esalami pona quartier 4 te esalami kaka pona Njili te kasi esalami pona monde entier. Pona monde entier pona kokangola bato na nzela ya loboko ya Nzambe. Est-ce que papa Clotaire Massive en tant que pasteur ozali kokamba église la main de Dieu aux assure bano bandi que réellement loboko ya Nzambe ezosala misala na kati na église? Nasi papa journaliste yomoko oyaki bozibilili parce que église esika loboko ya Nzambe ezali yebanaka. Donc esika Nzambe azali yebanaka awa na sali 3 mois. 3 mois kaka. Banda na bandi na église oyo 3 mois. Kasi na 3 mois yomo moni mo population oyo kokuta. Kutu lelo mingi ba eti pa biso bake misala bake koteka. Kasi ndambo bayaki omoni yomoko na 3 mois eza jeté. Loboko ya Nzambe ezosala. Papa. Awa vema loboko ya Nzambe ezali pona kokangola. Eza teke pona makasi kibomoto te ke papa Clotaire Massive yende mutazo sala na makasi na ile. En tout cas na makasi na nga na okoka te. Pona za mutu.
kasi nayebi ke nzambe nga nazobelela Jésus-Christ de Nazareth yende mutu azosala pote loboko wana ezali kola moko na moko loboko nzambe ezala likolo na moko vraiment tozo saluer bande ko nyonso bozali kolanda biso partout à travers le monde bo liker bo aimer bo partager émission oyo. Merci à la grande équipe donc Gelor Kwata, Gauthier Kele, Albi Bayunga, donc vraiment merci à cette grande équipe zo ko accompagner biso tozo koba elongo na papa Clotaire Massivi awa olobaki ke okoloba vérité, rien que la vérité. Ngai Gaspard Ndongala naza journaliste na yebelio na église la nuit de Dieu o ezwami bongo na quartier 7 kolongwa la nuit de Dieu kokoma lelo na la main de Dieu ezapona nini? Merci papa journaliste. Bon ya liboso na koloba nga nazaki oyebelinga vema na kati ya nuit de Dieu naza mwana nazaki mwana ya nuit de Dieu kasi ta na moni vision nzamba pesi ngai esengeli te vision wana esamaka na kati ya nuit de Dieu yango moni tina ke vision wana esengaki na bima libanda ya nuit de Dieu na ke kosala la main de Dieu po eza malamu. Oh exemple na ko pesa yo c'est simple na Bible oyebi yango bien parce que na yebi na journaliste boyebaka makamba Bible makasi tant songa kuna koyeba te koyeba koleka ayoza pasteur ngapi na koyeba te koyeba journaliste koyeba pe koleka nga parce que oyebi lisolo ya Abraham nande kone Lot bazaki eloko moko kasi suka nango bakabonaka ko kabona bango esengaki nini moko ke na gauche moko ke na droite nde pe lelo Massive asali nuit de Dieu suka ke na droite Massive ke na gauche ce qui la main de Dieu qui est à droite, nuit de Dieu qui est à gauche. Donc l'accident que le ça a problème à vision car. Donc ça vision on a obatikali kuna na nuit de Dieu. Basa bande kona ngai. Ope bazali awa basa bande kona bango. Donc eloko ko kabula la main de Dieu na nuit de Dieu. Eloko ezalité. Est-ce que la main de Dieu est dans la même communauté ou on a tout la main de Dieu à dans la communauté? Ah papa journaliste. Moni la main de Dieu. À la communauté nuit de Dieu. À non partant. Oui. Indépendant. Indépendant. Ah bon? La main de Dieu est dans la nuit de Dieu. C'est ça la nuit de Dieu. Oh la main de Dieu. Tant au la main de Dieu. Au moins on a un Massive. Papa Clotaire Massive. Papa Clotaire Massive mavengo. Ok. Alors Makaboyo, obi qui chasse à la ramboka polémique et surtout que mission na biso les gars internet partout à travers le monde bato bazo landa biso bato balingara toujours ko polémiquer ko tia moi ba épice na makambo bato. Papa Clotaire Massive olobi ki ezali likambo ya vision mais ko bossa na te ke Abraham na Lot tango bakabwana ki wana mais tango Lot mboka o yake na iko vanda moi mabe e yaki nzamba linga iko tumba mboka wana quand même Abraham a intercédé ki pona Lot pe ayaki ko bundela Lot wana. Oui, na yebi yango. Tina na yebisa ki OK. Bata nuit de Dieu, baza bande konanga. Bata main de Dieu pe baza bande kona bango. Donc l'axini ni likambo ya sengo. Soki za na nuit de Dieu. Soki ba yebi singa, ba bengi singa na okende. Pona beza nda kunanga. Sope likamba passe za kuna, ba bengi nga na kokende. Pona beza bande konanga. Ndenge mo pe na biso la main de Dieu. Ce qui peut être le cambo sengo, to bengi si bango nebi ke bakoya. Ce peut le cambo pasi, bakoya pa baza bandeko. Abraham a raisonné ki babi ke l'autre kuna est-ce que ba boma mboka wana. Alors ngala za journaliste yo lobi ke ma bezate ezali kambo nini te. Est-ce que okoyi ko yebisa biso mena numéro 1 ya la nuit de Dieu. Ce qui nani? Nani numéro 1 ya la nuit de Dieu. Ah, numéro 1 ya nuit de Dieu. Ezana liboso Nzambe. Numéro 1 nuit de Dieu na ebeza Nzambe. À part Nzambe nde ata visionnaire kuna Rigen Nzinga. Yangwana. Aza pasteur, azali prophète o Nzamba telemisa na kotambusa nuit de Dieu. Ezande ye. Ezaki nango makambo ya likonda te, ezaki makambo te ke papa Clotaire Massive azo welela, ezaki nango te ke makambo moko peut-être bon moi ozoluka moi succès moi gloire, ezaki nango bongo te, ezaki makambo vision. Bon, likamambongo wana tolobela yango te. Moto apesaka mbongo eza Nzambe. Donc Massive pasteur Massive boyebeli mokolo moko te botika koyoka ye abundi pona mbongo aweleli mbongo eloko moko te. Ezali ngi na biso ezali kamba vision. Likambo etindi Massive alongwa na nuit de Dieu
eza likambo vision, eza likambo mbongo te, eza likambo kowela te, eza likambo yo ya vision. Tango Bible lobi batu mba so boyokani te, bo tambola nzela moko te. Parce que so batu mba so yoka te, bo ndoke nzela moko suka na nini. Boko be mona walo bien likambo ndiko so na be nzela, so be maîtrise te bitumba. Kasi ko biso to ba nzambe, tokoki ko bunda te, tokoki ko swana te. Tant moni que vision wana ya batu mba so yoka so te, esenge moko ke na gauche, moko ke na droite. Parce qu'il ndeko ezali. Ndeko ezali, voilà. Donc papa Clotaire Massif en tant que pasteur, il y a la main de Dieu à côté la nuit de Dieu. Pasteur peut être responsable dans la nuit de Dieu à côté côté ya na la main de Dieu parce que le bagi a eza makamba vérité. Donc ce qui ndeko ezali makamba vérité ezali donc il sale mape bongo. Oui papa, il sale ma bongo parce que ya nuit de Dieu à côté ya aso bengisi par invitation. Akoya ate inae ngape ya lolenge moso pesinga invitation na okende ka sans invitation na okete. Papa Clotaire Massif ozali pasteur, est-ce que oyebi ke makambo bonzambe za la rapé makambo ba principe? Oui, makambo bonzambe za ba principe nango ebele vraiment na kati makambo bonzambe. Faut reconnaître quand même que pasteur ya nuit de Dieu en tant que visionnaire ya nuit de Dieu azali père spirituel na. Bon nayebi ke wana tokoki obosa na ete papa Rigenzinga donc tina zotambola en tout cas nazaka reconnaissant na papa Rigen parce que lelo ceux qui Massif yebani ils ont la grâce en nzela na ye. Merci beaucoup. Vraiment je crois que bandeko ba Hollanda biso na bandako ba beti maboko parce que mama nzambe sengelite ke na kana ba polémique na ba bitumba na makambo boy ezanga tina biso tozawa na pona kosala toujours musala na biso pe ko pesa information na bandeko oyo bazali kolanda biso partout to profiter vraiment na occasion oyo ya ko souhaiter ser na un grand homme de Dieu to lingake mingi l'apôtre Jean Yangala. L'apôtre Jean Yangala, joyeux anniversaire à vous papa, hein? Vraiment apôtre Jean Yangala Ouazali Kokamba, une très grande église awa na mboka na biso Congo, apôtre Jean Yangala Tudinga, apôtre Jean Yangala Tudinga, vraiment joyeux anniversaire à vous papa. Nabilili nabiso oyo albiba yunga zali ko lakisa biso tozo fêter anniversaire wana na bana nyonso o balingaka papa apôtre Jean Yangala vraiment anniversaire malamu to bosani pété ndeko na biso merveille kitoko to benga ke préfet préfet donc joyeux anniversaire à toi motema ya mama Deborah donc bambote belé papa ya batu ya Merab bambote belé joyeux anniversaire à vous aussi joyeux anniversaire pina bandeko nyonso o bazali ko fêter ba anniversaire na bango vraiment babilili yangwana to fêter na bandeko o bazali ko fêter pe tozozonga na plateau na biso pona ko sukisa pe ko kende vraiment na lombango na papa Clotaire Massif o bazali lelo pasteur visionnaire hein visionnaire ya église la main de Dieu. Alors tout qui koya awa to moni ba image ndenge to ko zwangona albi ba yunga en plein service yango ezanini. Bon moni la main de Dieu eza église autant yo maître osana vision te bana ba otengama. Oh lokola la main de Dieu tu bi que ezesika loboko nzambe ezali il faut d'abord vivre des prières à makasi. Yango moni que pendant 3 jours ozoyi ko kuta batata ba mama bavandi na se nzambe ba tolo na se nzambe ba lukaka to ba ko luka vraiment nzamba mozini ba bike esika loboko nzambe ezali faut ko lukango soko lukango to mona ngote yango moti mone ba papa ba mama bavandi na se bazolela 3 jours. Oh le deuxième jour to ko clôturer on de lobby le vendredi to bike vendredi moi bi makama mine samaka vendredi Jésus sala bika moi vendredi yonga pe na raison que vendredi za clôture makambo ekundama faut c'est quoi donc nzambo to ndimela mabeleka kwa ko supporter te ndenge pe bandoki
Pourquoi supporter bana la main de Dieu? Pourquoi supporter bana la main de Dieu? Là c'est trop fort. Alors papa Clotaire Massive bana ya la main de Dieu bazo landa yo pe baza partout à travers le monde bazo landa yo ba wa Kinshasa wa Yanjili ya ba commune nyonso ya Changu plutôt bazo landa yo ba programme ya église awa na la main de Dieu eza ndenge nini pe ozo loba nini na bana situ oyo zo kambana kat na la main de Dieu oko loba na bango. Merci. Il y a le pesina no monde entier mbote lisusu. Programme na ngai awa netonga presque chaque jour. Nga moko nazalaka awa ko banda 7h ti 12h chaque jour. Chaque jour nazalaka awa de 7h à 12h. Ka sope mutalingeli kana prophétie salemaka. Tango ya kokuta nga mo visionnaire nazali wana. Parce que awa biska loboko nzambe ezali bikama nzambe zo salema to yango nazolisa bandeko nyonso o baza na mboka na biso ya Congo o commune nini tango yo lingi oza na problème o songo zo déranger yo yaka okuta na loboko nzambe yaka na Kivuka numéro 18 quartier 4 tango zo kitaka na Sainte-Thérèse tunaka couloir à Zénith eza wapi avenue Kivuka numéro 18 et si ka pasteur Massive azali doba pasteur Massive alala na Yesu alamka pe na ye nalala na lamka na ye yo pe ba ndeko nyonso bazali na ba paye libanda bino boyebi oboyebi papa na bino ndeko na bino leki na bino ya na bino partout bozali tango zo ya Kisasa yo moko yebi déjà adresse no ko komela ezali ana Kivuka numéro 18 quartier 4 oh batie malade ya ndenge ni na nzoto na yo papa journaliste awa nzamba peso ba dowana itozo opérer ba bikamwa ba opération sa cicatrice batie biloko mabe na nzoto okoya na nguya ya nzambe kaka loboko ya nzambe ekosimba na nzoto na yo eloko ebimi. OK. Donc ozo yamba na yo awa batu chaque jour selon ndengo lobiki ozara awa chaque jour donc ozo yamba pe batu chaque jour. En tout cas chaque jour nga nazo yamba awa. Donc ceux qui montent un problème nini partout aya c'est pas lingi aye baki na kozwile ndenge nini atana nzela singa akobenga na numéro oyo lokola 089 63 71 088 089 63 71 088 eza numéro nanga ya WhatsApp wana butu mo ekanga makate. Oh otunenga question moko pona ba serviteur nazo travailler na bango sans bino bango nini. Oh elo nazo ba serviteur na bango awa tango ni senza bango boza batamite maya kokita. Moto yo aliaka biloko moto ayoka guna ngote. Kasi aliaka biloko pio ayoka gudonki elakisi ke na kata la main de Dieu viezali. Soki bazana ngai loko nzambo asela nga akosala pe bango ya minene akosala pe bango ya minene nzambe oazo sala kati na yo vraiment tozokoma na biso na suka tokomi vraiment na suka ya émission na biso papa Clotaire Massive bana nzambe bazolanda yo église nzamba apesi yo bazolanda yo bandeko ba pasteur mususu bazolanda yo bazali caméra ezali boso na yo. Peut-être que ezana mutuna moko ozela ki to tuna yo mais to tuni yo yango te caméra yango wana micro pe yango yo o s'exprimer peut-être ezana mwana nzambe moko pe ndenge to solo babo yazana problème na santé na ye azo zela yo katali loba moko ko uta na nzambe na nzela na yo okoyi koloba na ye peut-être mutu pa ko bika na nzela ya image azotala na caméra azotala plutôt na télévision na ye na téléphone na ye makambo mungongo na ye azoyoka ekoki pe ko bikisa mutu caméra liboso na yo papa Clotaire. Merci papa journaliste. Témoin nabiki église mso eza la main de Dieu. OK. Il accepte nguya wana pe eza na kati ya loboko nanga. Amen. Nde nazo tombola loboko nanga iboye. Partout nyonso muta malade azali. Nzambe nanga akene ko bikisa ye. OK. Mutu nyonso azana ba problème eza ko simba te. Loboko ya nzambe ezali kolona ye. Bien mais yo mto lembi na ko peso makasi ko lemba te nzambo yo ndimela anunaka te aza mo bangete
azaka tout le temps azali donc yoko yoko lemba été ya on biso que zala nsi que le boko ya nzambe ko zali kolona yo pe ba pasteur nyonso monde entier to ba pasteur a cham bino nyonso vila Kinshasa na pesi bino ba mbote sika bozali to simba Yesu to sela nzambe na solo nzamba kozanga te kupambola biso soki na biso o saluer de manière particulière na ke musika te 3 pasteurs kaka de manière particulière ya Congo na soki na ndilite mais ya Congo o saluer na Papa Claude en tout cas ya liboso na pesi nanu pasteur na ngai moko na linga mingi lokola pasteur Charles Kisolokele wana ve mazali bureau mwana ya tata esika zali papa Charles Kisolokele nzamba pambola yo pe ndeko na ngai tango nyonso tozalaka na ye atikaka nga te ndeko na ngai pasteur de la foi ye pasa ma pire yanga donc ataza na mutuka soka moninga fa simba ataza na bapaya akosimba ndeko ndengi nini donc aza ndeko moko malamu pe do ba passer basé belé ne obi tuwa boye otenga na confusion po ba passer po ba passer basé belé mususu akomona batangi kombo na ngate bon na pesi na papa pasteur Adam Vukulu Mavengo esika zali apôtre Adam nzamba pambola ye azana kimia bakse mibu milai bandeko ba pasteur atana tangi kombo na bino te boye bakengai pasteur Masivi na linga bino makasi penda koyo ya main de Dieu ezanda kuna bino tango nyonso olingo ya porte na weza kufungwama okoya mama botinga mama bana nanga mama tete zela na lo balobi ba pasteur bino bolingi ko lobela bati na bino te bolingo lobela ba mama te boyoka ka soni yango ya nini mama oyo pesi limbongo obali azo peso bana o lobela yete pona nini moi son apesi la mbongo c'est na linga eti mikwa nanga yeko jona ba uta boti nanga 12 bana boma seki ya Kinshasa Jacob ye yoko pasteur Masivi donc moi sinanga ye esiko zali mama tete dia nzenza motema ya Clotaire Masivi esiko zali nzamba bombela ngayo apambola yo na batolo pesa kanga mobile na yo kolemba te continuer ngape courage ezali na sala ya nzambe po to zape makasa koksa 12 bana na biso Papa Clotaire Masivi est-ce que vous avez un verset biblique moko olinga kama kasi na vie na yo donc ezapena ke soko yoki verset wana en tout cas ebujaka yo nzoto ezali nango ebele mais oyo penzo monaka ke en tout cas wana eza base na ngai penza weza ke soki na yoki yango ningisaka ngai ba vexer ebele donc otanano otozobela la main de Dieu la main de l'Éternel pe ene vexer moko susu na telengo vexer ne pesanga mawa po nini nzambe na ngai aleli Jésus plaira siko komi tout na sikoyo vexer mingena kwa mkina Bible Jean chapitre 11 verset 35 je pense yangwana Jésus plaira sikoyo ngana pana ngana monaka Yesu azolela pona batuté kasazola pona nga pona yo oui donc batu musiste mais Yesu alela ni pona Lazare peut-être mais pona nga balela pona nga alela pona nga polo bingana koma mutu munene na mboka oyo oui merci beaucoup nabandeko bozuli bako ya kolanda biso awa ezalaka nde boye do awa ezalaka lobato yoka merci beaucoupaki mbala liboso je pense que c'est la première émission où ta église la main de Dieu bandi c'est la première émission dont bandeko bo consommer yango Papa Clotaire a changé tazaka wana donc boya beaucoup tanana Papa Clotaire Masivi et kozala malamu pe biso pe tozawana pona ko beta toujours masolo ya église masolo ya Yesu pe masolo bana na Nzambe merci beaucoup na bino nyonso bolanda ki biso soki place moko Monique wana tolobaki bien te en tout cas limbisa biso tozaka ka batu kaka mais sinon ya mutu ya ezali ke to simba na la main dans la main to tombola musala Nzambe to tombola pe République démocratique du Congo po Nzambe
apesi muta moto ba capacité oyo ko permettre biso to tombola mboka po mboka na biso ekende liboso na lingai kuna tuna papa Clotaire mutuna wana po mboka na biso to traverser ba bitumba makambo ebele mais yamai que tozali na prochaine émission alobela biso na makambo ya ba guerre ba paso to zomona na mboka na biso nini nzambe alobeli epona yango. Merci na grande équipe Albi Bayunga Gauthier Kele Gelor Kwata bandeko nyonso tozali ko travailler na bango to simana toujours pona kotombola mosala oyo nzambe apesi biso ba pasteur nyonso Kongo to saluer bino na bosanité muto na soki na saluer te ezala pasi mingi. Maman merveille tenda jaki muntu mulongani nanga motema papa Clotaire alobeli motema na nga pe na lobeli motema na ngai bébé Chikina bambote belé ton papa t'aime beaucoup maman je vous aime beaucoup tout à la brancher na émission OEP na chaîne na biso ce qui est azongité mbalasima tokokutana merci beaucoup.